Na bandi na po aswimbwa pour que tokende na makambo bien. Ndenge nga lingaka penza makambo ezala boyebi nga nazala moto asongi et songi na nga des fois ekomaka au carré au cube, ça dépend. Lelo na songi ya ndeko Alingete na Nicolas Kazadi na Félix Tshisekedi. Soki omoni bato baliaka sani moko babandi koswana en public, c'est que partage et salamaki malamu. Chers amis, ndeko Jules Alingeti nde makambo ba nomination salamaki bokolo ya lobi pe bato mosusu toute une liste ezalaki ya bato batiti pe na retraite. Monsieur Jules Alingeti azali na kati ya liste ya bato batiti na retraite. Pourquoi Alingeti akei na retraite moko to ba précoce? Monsieur Jules Alingeti pour na koyebisa bino ke azalaki na kati ya COP ya Félix Tshisekedi, mais en public ba ko linga kotalisa biso que c'est un monsieur oyo batie pour na kokanga miyibi. Olobaki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisusu papa kata ndengo kataka loba lisusu papa tokokani chers amis bolandi Nicolas Kazadi maintenant musu bolanda qui est bien te na kati ya ba propos ya Nicolas Kazadi aza ko accuser ba administrateur public, aza ko accuser ba ministre, aza ko accuser Jules Alingeti. Yango boyoki to koloba mbo asumwa. Mbo asumwa parce que ye azalaki na ba vérité apoti wana kuna. Ye wana kuna zu ba vérité apoti wana kuna. Siko ye Jules Alingeti nde azalaki mabe pourquoi? Parce que Jules Alingeti na ngambo na ye azalaki koyeba te que le protecteur ya vol ya Félix Tshisekedi. Le voleur principal est Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi n'a ébélé à Félix Tshisekedi a commis comme ça la Félix Tshisekedi chantage. Les gens dans Libanda. Il faut Sunganga. Jules Alingeti parle en Sikawana. Et Félix Tshisekedi content la paix. Jules Alingeti ayebi makambo ebele. Alobi na ngambo na ya ko sala paix eloko mususu te. Apa ko sala ni, apa ko zonde ko Jules Alingeti continue na retraite. Atindi Jules Alingeti na retraite. Et ce qui OK, lelo sikoyo na ndeko Jules Alingeti. Bato nyonso basutenaka Nicolas Kazadi. Baza koyembela ko déjà Félix. Baza koyembela ko déjà Jules Alingeti. Oloba kitro na esika yango bati yo pembeni loba lisu. Donc komi pour assister kaka na ba spectacle présidentiel, ba spectacle gouvernemental, ba spectacle donc on vivre du spectacle en spectacle. Pour nani parce que bato baza ko gérer Congo lelo. De leur côté, en fait, le peuple congolais, Azana Katina Bangote. L'avancement du Congo, Ezana Moutou na Bangote. L'objectif, pour pouvoir, pour Iba, pour Zouabasi Ebele, pour Tonga Bandaku, pour ça, la Nyonso Bango Barevan la vie, sauf le développement du Congo. Sauf le développement du Congo. Ndeko Jules Alingeti azali parmi bato yo ba ignorer guerre ya Est ya République. Na soutenaka Jules Alingeti te. Mais Jules Alingeti azali parmi bato oyo na ngambo na bango bakenda na kopesa misolo. Na ba journaliste po na kobomba moyibi na ye. Parce que bango nyonso baza miyibi bango nyonso. Et ça cercle vicieux. Yamiyi misiko penza koleka. Et na kati wana bayiba. Soki omoni bango babandi ba dénonciation, elingi koloba ke moko na bango se retrouver te. Et Nicolas Kazadi a se retrouver te na kati ya 30 millions. Oh ya commission
ndeko Jules Alinguet azwa. Bauti kofuta yango kala te, bakabola. Et Nicolas Kazadi azalaki na liste te. Ide peste, attention, ça va. Nalinga moyibi na bino. Na 60 ans batindi na retraite. Pendant que tu vas na liste ya bakonzi ebele, oyo toyebi na kati ya fonction publique, oyo bazali na âge plus élevé que oyo ya Jules Alinguet. Bazali na âge plus avancé que Jules Alinguet, mais il continue de travailler. Mandeko la soutenaka Jules Alinguet. Je sais que Jules Alinguet a beaucoup utilisé mbongo ya IGF pour la communication na ye, pour la kosala image na ye. Et les noms n'angambo ya ndeko Jules Alinguet afuta ki ba journaliste mbo. Asomba ki même ba journaliste mosusu ya basi o bakoma ki ba deuxième, troisième, quatrième femme na ye. Oya oko futela bango bandaku asombeli bango mituka bakomi kokende bapoto makambo ebele. Mais loko moko est-ce kayeba ki pe ke lobi soki alongwe na poste wana batu wana nyonso pe bakotourne do eza question. Et lelo Jules Alinguet yebe batie na kati ya liste ngana banda koloba yango depuis que Jules était juste un accompagnateur. Il y a Félix Tshisekedi na moyibi na. Il était là pour couvrir. Et puis quand la bateau ba koleke la chef de l'état na kati ya ba cop na bango bazaki kofu. Kuna bato yi de personnes ba ko koloba tozo zela Jules Alinguet devant le juge. Tozo zela Jules Alinguet akende kosamba. Tozo zela Jules Alinguet akende pe kotalisa biso vérité. Jules Alinguet aza moto pour la soutenir raté. Ma comment qui peut bien gênant? Il y a Félix Tshisekedi le voleur. Parce qu'il y a pas na yeso qui a se retrouvé. Félix moyen y directement que nga mwana eza cop na nga pété. Ya obanda ko dénoncer. On a kotalisa ba congolais. Ya on a ko ebisa bino ke na soutenir Jules Alinguet te. Mais kotala ke na kati ya ba dénonciation na ko sala sous l'ignorance. Ya ko eba ke Félix Tshisekedi pas zaki na ba dire nyonso ya zaki ko dénoncer. Et nous de notre côté, et là on va Jules Alinguet, les nôtres aux athées, donc on diffuser la dénonciation bien sur ça là, mais à quoi bon? Parce que ceux qui l'on voit qui ont moko, avant même qu'on ait la retraite, on l'a vu quand il a démissionné, on a démissionné. Na démissionné pour la lingité. Ba salir nga na bato nyonso ya miyibi o basali ko entourer. Loko nozaki ko koloba directement na Félix Tshisekedi te sengela ki o démissionner. Tant yo découvrir que so sala makambo nyonso malgré soi-disant compétences na yo, mais aux alliés étouffés par les voleurs. Oh ba encercler Félix Tshisekedi par des jouisseurs. Oh ba encercler Félix Tshisekedi. On a ko démissionner. Mindele balobaka quitter la chose avant que la chose te quitte. Parce que quitter dans le lingue o eza humiliation de Jules Alinguet. Parce que yo talisa ki biso ki yo contraqué mi biti na suka. Oh tu n'as fait que 1 an pour que nana ni na retraite. Oh là. Abana ki koloba na ngambo na ye naza ko bunda na banzoku. Nazo bunda na ba grand voleur. Ezala ki lokola théâtre et lelo est comme réalité. Nekolanga bati na yo na retraite avant l'âge. Retraite na kati ya République démocratique du Congo. Ce to bito kota na kati ya Bibe kwa mboka na biso. Ça doit être 65 ans. Si je ne me trompe pas. N'a exagéré. Retraite pour la biso ça 65 ans. Ce qui n'a pas cité. Mais Jules Alinguet a 60 quelques, soit à 61, à 62. Il faut avoir au moins à 62 ans. Bah précédé, bah tindi mamou na retraite. Oh, droit même matin ils sont tout le temps ya relobé la makambo ya mboka te. Et les lots na pour na bino. Moto bino boye bela ki biso lobi boloba ki azana compétence. Bo précédé retraite na ye. Nini ebomba bina sima.
nini ebombami na nsima boprécédé retraite ya Jules Alingeti nini ebombami na nsima na yango miyibi pression nyonso ozalaki kotiela biso na télévision yo moko oyebaki ke dans 1 an ozokokende nango na retraite non 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 c'est du mensonge. Monsieur Jules Alingeti a vu humiliation parce qu'elle y a qui na bango soka y a qui na bango te bandeko nanga kendaka poto alingaki a se retirer azwi mwasi na ye na bana retire bango na Congo atindi bango libanda mboka e na ngambo na ye akeye abandi kodénonce bango mais lokola na ngambo ya Jules Alingeti ye mpa yibi ebele abombi na kati ya mboka akokaki komeka kotanga bakombo na bango te parce que problème ya makasi ya Jules Alingeti ezalaki guerre na ye na Nicolas Kazadi azotelemela Nicolas par rapport ya baordre oyo Félix aza kopesa ye sans ke ye na ngambo na ye ayeba ke Nicolas c'est le protégé de Félix Tshisekedi. Jules Alingeti abandi kotia bango mal à l'aise rapport eza kokende pa Félix Tshisekedi etango Constant Mutamba akoti bakomi kokolaborer na Constant Mutamba bokomona mpe bavideo ya Constant Mutamba. Constant Mutamba s'est préparé hein, parce que Nicolas a déterminé ndeko Jules Alingeti ntango azalaki kodénonce ye na ngambo na ye bandaki koluka kosala image na ye mpe kodétruire image ya bato nyonso baza pembeni ya Félix Tshisekedi mayebi barelation na bango esika bautaki te et c'est ça le problème. Jules Alingeti dénonciation plus dénonciation égale à dénonciation moins dénonciation égale toujours à dénonciation. Parlons seulement dans ndeko Jules Alingeti. Est-ce que ce qu'il faisait à la télé là, si ce n'était pas des shows, selon vous, Ezakini? Qu'est-ce qu'il a prévu dans le système naïe? Il y a IGF pour prévenir. Au lieu de la cabatouba détourner, après il commettre la mission du solo. Il était une fois. Écoute, Kendaki. Ah ben non. Et à un moment, on a dit Koloba. Nicolas Kazadi a gagné na kati ya dossier oyo nekolanga mutu mso akovanda na part na ya lobby soki batuni Jules Alingeti asali nini ba exploit na ye ezali bakoloba no abande kokanga biyibi nekolanga retenir Jules Alingeti a retenir hein? Jules Alingeti atikala kokanga biyibi te azalaki wana lokola surveillant ya bapart ya Félix Tshisekedi na bato nyonso bazalaki ko collaborer na Félix Tshisekedi na ba ministère na ba province lokola ba gouverneur na kati ya ba entreprise publique abanaki kokende wana pour ka surveiller ba part ya Félix Tshisekedi soki moto alekeli ye na kati ya COP ndeko Jules Alingeti akeye alandeli mutu wana pour ke akanga ye asambwisa ye azongisa mbongo ya chef de l'État pourcentage ya chef de l'État mais Jules Alingeti azala wana jamais pour na kokanga miyibi détrompez-vous bolongola ngo déjà na bituna bi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Régime n'angeza ba miyibité lokola ya bango tolingi jouissance mingi soki mbongo ezali tokabola nanu toko réfléchir après mbongo projet eye tokaboli nanu toko réfléchir après c'est ça le problème mbongo eye fonctionnement tokaboli tomipesi ba salaire ba prime toko réfléchir après lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. C'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Comment veux-tu expliquer que dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika? Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année.
Même pas de prévision budgétaire. Oui, on le crée Kiliki. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Non, on n'a pas volé. Moi, dans ce pays, au IBI, IGF, on a sali, Ezali, dirigé l'Europe en déco, Jules Alinguete. Pourquoi on a sali? IGF a une mission politique. Pour mon inspecteur IGF Alinguete, promettre qu'il soit salimé pour la place. Hier, comme ministre. Oui, d'abord, on est une prémature. Quand on a journaliste, on a Monique Simbité, à comme on a ministre des Finances, avec encourager. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si kato soit kama solonyon soyamboka Congo. RDC, ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV. Ma mission TV. Ilongo na mama Abupia, ma mission TV. Ezika tuzwa kabasango ya solo, ma mission TV. Mission na biso, bokango la mi ya Congo. 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 Ma mission TV. Plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV. Paezangate, ma mission TV. Elongo na mama Abupia, ma mission TV. Ezika tozwa kabasango ya solo, ma mission TV. Mission na biso, bokango la mi ya Congo. Bokango la mi ya Congo. Mission na biso, 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 bokango la mi ya Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde, le pro-Congo, les amis de Maman Bibi Kapinga, bisika nyoso bozwami mbote, yabino yango. Ah, toi, ça qui dit là, pour notre fidélité, confiance au beau renouvelaka. Ça, c'est maintenant en commentaire. Tac, tac, tac. Merci pour la fidélité, confiance au beau tali bongo pour renouveler. Na bandi na mboa suimboa pour que to kende na makambo bien. Ndenge nga nga rapenza makambo ezala boyebi nga nazala moto asongi et songi na nga des fois ekomaka au carré, au cube, ça dépend. Lelo na songi ya ndeko Alinguete na Nicolas Kazadi na Félix Tshisekedi. Tango tolobaka na ba Congolais o nyonso balandaka biso te soki omoni bato baliaka sani moko babandi koswana en public
c'est que partage salama ki malamu te. To like vidéo, to partager, to like vidéo, to partager. Lelo ba information eza nini, ba information ezali ebele, mais ce qui vous permettre nga na signaler na ba congolais nyoso te conclave ezali bongo ko salema depuis mokolo ya lobi, fumée noire ezali ko continuer jusque là na notozui fumée blanche te. Ndenge tozali kozelela ba congolais ebele na ngambo la bango te, mais ezali ko beta cardinal mbongo abimata cardinal. Notre voix ne compte pas. Ah, limitons-nous là. Notre voix ne compte pas. Ne souffrez même pas, parce que notre voix va même pas compter pour 30 secondes. Donc, vous souffrir pour rien. Même bato ayi de pes, on a zomo la matin, midi, soir, bakomi koloba, aya mbongo, tozo bundisa e, akobima cardinal ete, ata soki abimi cardinal ete, et ça paie le côté, parce que ça la volonté na bino pété. Mamoussou, c'est ceux qui s'arrangent moté, motali au lobby, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, les Congolais, on va revendre la makambo et talibi sauté? Ce qu'on a moutou à Réal, c'est pas la dingue Barcelone et Poli. Ce qu'on a moutou à Barça, continuez qu'on vend dans un souci na yo, que on vend dans le roquet de rocote à makambo, même aux comprendre été. Ceux qui battent au même conclave, les années, ni tant vous pour y éviter. Et n'a pas na yo ligo bando kosala commentaire sur likambo etali cardinal Ambongo, oh ba cardinal bazakuna, cardinal Ambongo akobimate, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas une élection. Il y a ba député au législative, au présidentiel, ce qui nini non. Arrêtez-vous là. Ça vous va comme ça. Nalika Boetali dialogue, mandeko nanga boebite Félix Tshisekedi azali toujours pour continuer ko négocier na ngambu na ye po yeba lolenge nini akomebela makambo na ye saki bino na kozonga na dossier ya Christian Bosembe na mama na ye mama Denise, mais jusque là non nazomi na yango te, mais naza kotia yango na kati ya congélateur boyebinga na bomba mingi ba information mususu na kati ya malili, et puis un moment na yaka ko réchauffer yango pour na kolesa ba peuple congolais. Et loko matisinga mingi lelo pe na lombango, chers amis, ceux qui ont liké vidéo aussi ici, to bandi ko beta, pardon. Merci beaucoup Arnold. Nazolo ya likambwa pap. Donc te na moment tozali koloba, na notozui pap ya sikate. Voilà. Merci beaucoup Arnold. Tellement on lobe la cardinal en bongo likambwa pap eke pa à côté, au lieu na loba pap na koloba kananga punanga cardinal. Donc na moment auto koloba na notozui pap ya sikate. Hein, le pro Congo. Donc calmons-nous. Ah, et vous allez le quoi malamu pona biso. Non tozui pap ya sikate. Et bisika o nyonso pe ba congolais bazali na motema na bango ko sambela te cardinal en bongo bima pap. Bande kolanga, notre voix ne compte pas. Na bandeli yango pour que na meka un peu correctifier bisika o na lobi. Bisika pe bato ayi de pes, baza ko sambela na ngambo la bango cardinal en bongo abima pap te, boye bisa bango pe eza ko compter te. Voix na bango eza ko compter te. Donc voilà. Je pense que na lobi mala musiko cette fois-ci na kena na kobongisa pour la likambo etali cardinal et pape. Voilà. Conclave ezali ko continuer tant musu mkolo alelo nde to kokende kozwa pape ya sika, je ne sais pas encore, mais toza kotalela toza ko observer. Natala de dernières informations concernant Est et la République. Les États-Unis se félicitent des avancées enregistrées et promettent d'œuvrer, d'œuvrer avec l'Union africaine pour parvenir à un accord qui garantisse une paix durable dans la région. Voilà. Waneza pona likambo etali accord de paix. Oh, Félix Tshisekedi azali ko manigancer. On a signé na États-Unis d'Amérique, na sena yango esika bazali ko bomba o ezali accord ya intégration économique. Tokei na ngambo mosusu, voilà,
Voilà. Information wana ndi nazaki kolinga kotala. C'est bon. Le gouvernement congolais demande la dissolution du parti de Joseph Kabila Kabange, le parti PPRD. On a pu commenter sur Yango, mais je me réfère à un dossier, tout un dossier pour ça, pour que tout Européen ça pas précision. Selon l'article, on a aussi bon copier mokolo alelo. Chers amis, ndeko Jules Alingeti, nde makambo ba nomination esalamaki mokolo ya lobi, pe bato mosusu, toute une liste ezalaki ya bato batindi pe na retraite. Monsieur Jules Alingeti azali na kati ya liste ya bato batindi na retraite. Pourquoi Alingeti akei na retraite moko to ba précoce? To solola yango na kati ya plateau na biso mokolo ale. To like vidéo, to partager. Nazo c'est la vidéo moko na no comité pour que na tia yango ba pro Congo ba mona. J'espère qu'avec le temps, ndeko wana kosunga biso na vidéo wana toza kozela avec le temps pour que tozo yango to diffuser pour na ba peuple congolais. Voilà. On va vérifier de temps en temps. Voilà. Mandeko to like vidéo to partager depuis na koisa ki téléphone nanga ba pro Congo ba bangi ba kotindela nga téléphone on peut na moniter bon. Loko ape na moni nanga te. Ole na simba kaka na maboko c'est bien na posa ramboye pour que kwe te na zo ape problème te. Voilà, déjà comme il y a pas problème, na comme tu as déjà des élastiques, c'est bon. Donc j'évite et quoi à nouveau. Les notes aux alliés, j'ai dit 8 mai 2025. Mokolo ya lobby. Lobby tozala qui le 7 mai 2025, Félix Tshisekedi a sali ba nomination pe atindi ba tomoso sous la retraite. Bakei na ko remplacer ndeko Jules Alingeti par un autre, l'un de ses collaborateurs a outi kozwa kiti ya Tobengi bongo inspection générale ya finance na rotangela bino kombo na ye au nom ya monsieur Bozela pardon hein, abandi sikanon na kangi kombo na ete. Le monsieur qui vient de remplacer monsieur Jules Alingeti kombo na ye monsieur Bitassimwa by Christophe. Voilà. Bon, tous aura Christophe. Monsieur Christophe Bitassimwa ye moto a commis inspecteur général de finances, chef de service de l'inspection générale de finances. Comme on a ici na Pesibino. Yé motoye pour remplacer monsieur Jules Alingeti, motoalandie na sima adjoint na e kombo na e monsieur Chibingu Mtsenga Emmanuel. Boyebit côté na biso wana. Jamais tozanga, tozalaka toujours na poste. On les a domaine privé à Félix Tshisekedi donc jamais tozanga tozalaka toujours wana. Bachepe moko ya biso kuna oya kei kozala lokola adjoint ya Bitassimwa. Bye donc monsieur Christophe na adjoint na Emmanuel Chibingu. Voilà. Maneko ya maman Bibi Kapinga to like vidéo to partager to kei sikoyo na makambo ya ndeko Jules Alingeti na monsieur Nicolas Kazadi. Tobandi kosolola na bino. Tobandi ko dénoncer na bino depuis des années. Jules Alingeti. Beaucoup des années to dénoncer. Monsieur Jules Alingeti pour na koyebisa bino ke azalaki na kati ya COP. Il y a Félix Tshisekedi, mais en public, que c'est un monsieur au bâti pour na kokanga miyibi. So que oyo ki Félix Tshisekedi. Oyo ki Félix Tshisekedi.
okoyoka Félix Tshisekedi na kati ya ba propos na ye alobaka IGF na uti kosala jamais na part na ye aloba IGF tokutaki et biso tobakisi un plus. Aujourd'hui les politiciens congolais na ngambo na bango soki ya remplacer mutu alingi asala koleka mutu wana alingi balobela ye koleka bato oyo akuta ou bato baleka ki liboso na idem que Félix Tshisekedi. Chers amis, Félix Tshisekedi tango akomi na pouvoir eloko liboso oyo azwi eza kobanda kofinga Kabila na bato nyonso bazalaki avant gouvernement ya Félix. Et lelo ndenge balobaka l'état est le meilleur allié. Il y a vérité. Lelo biso na bino toza komona yango sans tosala ba effort. Lelo kute komi nga na lobi na ngate me bango moko baye kopotana. Nga na lobi na ngate me bango moko baye babandi kofinga na babandi koloba tout ça. Makambo eza koleka na biso na bino tokomi lokola ba spectateur. Tozo kotala makambo ndenge nini eza koleka. Tango tokotia likambo ya mbwa asui mbwa transition onaza kosepela nango. Mbwa asui mbwa ezolekelanga. Nebisaka bino de temps en temps quand on avandaka, je réfléchis beaucoup na kati ya musique. Na réfléchissaka mingi accompagner la musique parce que ça ba musique ebele ba thème ebele o ba yemba ekenaka kokokana. Na makambo elekanaka na mboka na biso. Na réalité ya chaque jour ya politique congolaise. Na venu bino par exemple nzembo ba yembaka olobaki tro na esika yango bati o pembeni loba lisusu papa kata ndengo kataka loba lisusu papa tokokani soko yoki nzembo wana bayemba yango ntango mosusu mpona makambo moko boyele kaka moko constate ke ti lelo succès ya nzembo wana esilaka te parce que biso mpe bapo Congo tozozela toyembela yango Félix Tshisekedi. Tozozela toyembela yango Félix Tshisekedi parce que lobi to lobi kuna Félix azolongola pouvoir. Et seul nzembo tokoyembela ye ya liboso ekozala olobaki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisusu papa. Parce que déjà na tozo envoie déjà ya koyemba ngo. Maintenant tokomi te. Mais lobi to lobi kuna tokokoma tokoyembela yango Félix Tshisekedi. Et ce qui okei lelo sikoyo na ndeko Jules Alingeti bato nyonso basoutenaka Nicolas Kazadi baza koyembela yango déjà Félix baza koyembela yango déjà Jules Alingeti olobaki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisu. Donc tokomi ko assister kaka na ba spectacle présidentiel ba spectacle gouvernemental ba spectacle. Donc tozo vivre du spectacle en spectacle. Parce que bato baza ko gérer Congo lelo. De leur côté en fait, le peuple congolais azana kati na bangote. L'avancement du Congo ezana mutu na bangote. L'objectif au bango bazana yango na pouvoir koyiba, kozwa basi ebele, ko tonga bandaku, ko sala nyonso bango ba rêver na vie, sauf le développement du Congo. Sauf le développement du Congo. Oyo bango bayaka ka kosepela ko sala ba ambiance, voilà, jouissance des ali réunion na bango à vie. Objectif na bango à vie, jouissance. Et tant biso tozala ki koloba, batu balobi na biso non, ce n'est pas vrai. Bino boningaka Félix Tshisekedi. Et lelo bango moko bakomi koswana, Satan koteli bango. Bakomi koswana, bakomi kobimisa na ba vérité. Chers amis, Bolandi Nicolas Kazadi. Maintenant, nous sommes Bolanda qui est bien té. Na kati ya ba propos ya Nicolas Kazadi, aza ko accusé ba administrateur public, aza ko accusé ba ministre, aza ko accusé Jules Alingeti. Yango boyoki to koloba mbwa asumbwa. Mbwa asumbwa parce que
ye azalaki na ba vérité apoti wana kuna ye wana kuna zwi ba vérité apoti wana kuna sikoyo ya Jules Alingeti nde ezalaki mabe. Pourquoi? Parce que Jules Alingeti na ngambo na ye azalaki koyeba te que le protecteur ya vol ya Félix Tshisekedi, le voleur principal ezalaki Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi na ebele oyo ayebi ya Félix Tshisekedi akomi kosala Félix Tshisekedi chantage. Lelo nga naza libanda. Nga na koyi kosala libanda nga moko te. Il faut sunganga. Jules Alingeti pa alongwa na esika wana. Et Félix Tshisekedi kotala pe Jules Alingeti ayebi makambo ebele. Alobi na ngambo na ya koyi kosala pe eloko mususu te. Apa kosala ni, apa kozwa ndeko Jules Alingeti kotinda ye na retraite. Atindi Jules Alingeti na retraite. Et awa na moment to koloba, Jules Alingeti batindi ye na retraite, elingi koloba ka kosala lisusu donc mais azela même pas eloko moko ya kosala susu na nani ya public, na fonction publique. Comment na ye koyi kokota lisusu na kasi ya fonction publique te. Na 60 ans batindi ye na retraite. Pendant que tu as la liste ya bakonzi ebele, oyo toyebi na kati ya fonction publique, oyo bazali na âge plus élevé que oyo ya Jules Alingeti. Bazali na âge plus avancé que Jules Alingeti, mais il continue de travailler. Mandeko la soutenaka Jules Alingeti te. Je sais que Jules Alingeti a beaucoup utilisé mbongo ya IGF pour la communication na ye, pour na kosala image na ye. Et lelo na ngambo ya ndeko Jules Alingeti afuta ki ba journaliste mbo. Asomba ki même ba journaliste mosusu ya basi o bakoma ki ba deuxième, troisième, quatrième femme na ye. Oya hoko futela bango bandaku asombeli bango bintuka bakomi kokende ba poto makambo ebele bele. Mais eloko moko, est-ce qu'ayeba ki pe ke lobi soki alongwe na poste wana? Batu wana nyonso pe bako tourner do. Eza question. Ndeko Jules Alingeti azali parmi bato oyo ba ignora guerre ya Est ya République. Na soutenaka Jules Alingeti te. Mais Jules Alingeti azali parmi bato oyo na ngambo na bango bakenda na kopesa misolo na ba journaliste pour na kobomba moyibi na ye. Parce que bango nyonso baza miyibi bango nyonso. Eza cercle vicieux ya miyibi sikoyo penza koleka. Et na kati wana bayiba. Soki omoni bango babandi ba dénonciation elingi koloba ke moko na bango a se retrouver te. Et Nicolas Kazadi a se retrouver te na kati ya 30 millions. Oyo ya commission ndeko Jules Alingeti azwa. Ba uti kofuta ngo kalate bakabola. Et Nicolas Kazadi azalaki na liste te. 30 millions wana bazwi bandeko na ba $30,000 te. 30 millions. So bolandi émission ya Nicolas Kazadi boko yoka ye esika kolobela yango. 30 millions. Na robetela bino lisolo ya 30 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? 30 millions wana eza ya nini? Ma révélation eza ko continuer kobi. Ngai kamba 30 millions wana tango na yoka. Na tchaka ngoka au vrai sens ya mote, mais lelo tozongi na likambo ya 30 millions. Kuna bato ayi de pesi yesu bakomi koloba tozozela Jules Alingeti devant le juge. Tozozela Jules Alingeti akende kosamba. Tozozela Jules Alingeti akende pe kotalisa biso vérité. Bomoni na kati ya ba structure nyonso Félix Tshisekedi ya créa. Na bato nyonso Félix Tshisekedi ya noma. Na ebisa kibino na ba structure wana. Eza na structure moko wana batalisa biso. Oh non, il y a lutte contre la corruption. Bakute na kati ya bureau. Azo compter bon. Caméra zo filmer.
IDPS, tension, ça va. Nalinga moyibi na bino. Ma structure nyonso Félix Tshisekedi a créé qui ezalaki juste pour la kotalisa Fonds monétaire international keye nanga monaye azali ko lutter contre la corruption. Mais tango bazali ko kanga sikoyo bato yo ya nommé na kati ya moyibi sonye matie tina cerveau. Et lelo Jules Alingeti yebe batie na kati ya liste ngana banda koloba yango depuis que Jules était juste un accompagnateur. Il y a Félix Tshisekedi na moyibi naï. Il était là pour couvrir. Et puis quand la bateau que la chef de l'État na kati ya ba cop na bango bazaki koso. Jules Alingeti abanda ba dénonciation. Na relaxe bino vidéo. Abanda ba dénonciation kala. Ba dénonciation na zio ata ba 6 à 7 vidéos. Yango na ko ebisa bino ke na soutenir Jules Alingeti te. Mais quand on a kati ya ba dénonciation na ko sala sous l'ignorance. Ya koyeba ke Félix Tshisekedi pas zala ki na ba dire nyonso ya zaki ko dénoncer ne memi esika za lelo. To Rolanda vidéo ya boso. L'affaire RAM, quand les gens soulèvent les problèmes de l'affaire RAM, l'inspection générale des finances annonce des investigations, dans la semaine qui allait suivre. Et pendant qu'on voulait entrer dans les investigations, le Parlement s'est saisi de la question et a ouvert des enquêtes parlementaires autour de RAM. Je vous ai dit que le Parlement, c'est l'organe suprême de contrôle en matière de finances publiques. Quand le Parlement a déjà une question, quand le Parlement contrôle une question, nous ne pouvons plus nous inviter. Le Parlement s'est invité, et le Parlement a contrôlé. Vous avez suivi les débats parlementaires. Le ministre des Pentig est allé au Parlement. Vous avez suivi tout ce qui a eu comme conclusion. Quand le Parlement est arrivé à ce niveau-là avec un dossier, et puis demain vous demandez à l'inspection générale des finances, de traiter un dossier qui est entre les mains du Parlement dont on ne connaît pas la suite. Soyons quand même corrects, non? Donc, nous ne pouvons pas enquêter sur des faits de détournement dont le Parlement s'est déjà saisi et le Parlement a débattu autour de ça. C'est clair, nous ne pouvons pas le faire. Donc, il ne faut pas que les gens viennent nous poser la question des RAM. Non, le Parlement s'est saisi de la question et le Parlement a débattu, le Parlement a fait des recommandations autour de ça. Qu'est-ce que nous allons encore faire de plus? Astili Média, aimez, partagez. Voilà. Wana ndeko Jules Alingeti vidéo ya liboso. Yami bale o ya pasi. O na yoki. Koyoka ndeko Jules Alingeti na vidéo oyo eza kotalisa simplement qu'il était limité. Akoka ki ko avancer te. Parce que de son côté, azalaki na limite niveau ya présidence. Batalise balobi te dossier o eza dossier ya chef. Mwana ya chef waza wana Anthony. Mbongo wana fomolo bakaka elimwe. Toyebe sika mbongo ya rame keite. Dossier ram toyebi kolo nango te. Ebota maki kaka boyepe elimwe. Akei siko ko dénoncer. Boka deuxième vidéo. Parce que Jules Alingeti aza moto ngana soutenir raté. Makoma ki pe pion gênant. Il a Félix Tshisekedi le voleur. Parce que yé n'a pas na yeso qui a se retrouvé te. Félix moyen yebiseye directement ke nga mwana eza cop nanga pete ya obanda ko dénoncer. Pona kotalisa ba congolais eza le roi dossier ya Constant Mutamba. Aza wana za ko dénoncer. Aza kotalisa bino ke non biso to kokanga ba voleur, to kokanga. Mais bazo liana ba voleur, bazo la mukana ba voleur. Bola na vidéo ya mibale ya Jules Alingeti. Vidéo de sala inga pasi. Makaboza ki koloba aou ezala ki aventure te. Ezala ki réalité, chers amis. Abanda ki koloba langa mbonaye, naza kobunda na banzoku. Nazo bunda na ba grands voleurs. Ezala ki lokola théâtre. Et lelo est comme réalité. Nekolanga, bati na yo na retraite avant l'âge. Retraite na kati ya République démocratique du Congo. Ce to wito kota na kati ya Mibe kwa mboka na biso. Ça doit être 65 ans. Si je ne me trompe pas. N'a exagéré.
retraite pour la vie c'est à 65 ans ce qui n'a pas cité mais Gilles Alinguet t'as à 60 quelques sur à 61 t'as à 62 il faut à au moins à 62 ans ba précédé ba tindi mangu na retraite po droite même atali sous tout temps ya rolobela makambo ya mboka te kende kaka retraite voilà merci Bruno 65 ans et mingi bato baza ba compétent bon moi la retraite na bango soit 4 ans pour que batinde na retraite parce que bazo ko lukana muto yo aleki pour qu'il a remplacé bino ayi de pes soki to lobi pona nini ba nobe muluba boya ko bisa bisa dans la compétence pona nini liste ko bimba 10 personnes kaka baluba azan la compétence n'est-ce pas et lelo nanga mona bino moto bino boye bela ki biso lobi boloba ki azan la compétence bo précéder retraite na ye nini ebomba mina sima bo précéder retraite ya Jules Alingeti nini ebomba mina sima na yango miibi boyoka oyebi Israël biso toyebi musala o na ba risque nango kosala combat contre ba miibi ya mbongo ya l'État batu oyo babotama na miibi bakola na moyibi batanga na mbongo ya moyibi babali na mbongo ya moyibi basombi mituka na bango ya liboso na mbongo ya moyibi batongi bandako na mbongo ya moyibi basali bakop po bakoma ba responsable ba gestionnaire financier na mbongo ya moyibi donc moyibi ekomi neti seconde nature na bango moyibi eza na kati ya ADN na bango ko combattre bato ya ndenge wana ko espérer que ba changer ba changer rapidement eza ba baza na molimo mo centre sinon baza ba têtu au moins vraiment moto azoyiba bozo recadrer ye akomi ko menacer bino ka ba lokwa ba mi ba marché central a yibo na sac bo découvrir ye pa ba ko menacer yo na ba expression na bango d'habitude toza habitué ko non voilà l'IGF azo ça l'acharnement o IGF azo ça ba poursuite politique o IGF azo ça populisme o IGF azo ça la folklore IGF azo ça la sensationnel so ki ba terme wana sensationnel folklorique populisme acharnement eza ba terme approprié ba miyibi loso kangi bango réflexe na bango ezala kaka voilà basala nengwana pi ba menacer meto lembate baonde ba miyibi biso to a formé pona ko traquer bango to tika bango te mboko eza bango te ba bine population so souffrir likola ba acte na bango to tika bango te to ko délivrer bango de gré ou de force na muyibi van na ADN na bango seconde nature to ko délivrer bango to tika bango te toza formé pour ça voilà wana Jules Alingeti alobaki contre le miyibi amataki kotanga kombo mutu te eza kaka ndenge biso totangaka awa matin midi soir miyibi le mot là seulement bango miyibi so bayoki ka mo wana eza lokata totangaka kombo ya Jésus togangi Jésus Christ de Nazareth donc esika aza ebouge ye pour juste kombo wana otangi ye aza concerné tango so benga na milimo mabe bato bazana misala mabe bango ne bazalaka concerné parce que na kati ya ba propos na yo na kati ya maloba na ba déclaration so kosala à travers tes prières eza na kati ya ba déclaration wana kombo ya bato misala mabe eza na kati oza ko benga na bango ekoki ko gêner bango kaka et Jules Alingeti malgré abandaki kolia na bango il était là aussi à dénoncer quelques voleurs, sauf Félix Tshisekedi. Sauf Félix Tshisekedi. Jules Alingeti dénonçait quand même quelques voleurs, sauf Félix Tshisekedi. Et nous, de notre côté, et là, on va retrouver Jules Alingeti. Les nôtres aux athées, donc on diffusait ma dénonciation sur ça là. Mais à quoi bon? Parce que ceux qui l'on voit qui ont moko, avant même qu'on ait na retraite, on l'a vu qu'il a démissionné, a démissionné. Na démissionné, na nga pour na lingité. Ba salir nga,
na bato nyonso ya miyibi oyo bazali koentoure yo. Lokola ozaki koloba directement na Félix Tshisekedi te, sengelaki o démissionner. Tant qu'on découvrir que vous avez makambo nyonso, malgré soi-disant compétences na yo, mais vous allez étouffer par les voleurs, oh bah encercler Félix Tshisekedi, par des jouisseurs, oh bah encercler Félix Tshisekedi. On a tout démissionné. Mindele balobaka quitter la chose avant que la chose te quitte. Parce que quitter dans l'olenge oh eza humiliation de koji la lingeti. Parce que yo talisa ki biso ki yo kontrake miyibiti na suka. Oh, tu n'avais que 1 an pour que les nanas na retraite. Oh là, 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 oh là. Il ne vous reste que 1 an pour que les nanas na retraite. Pression nyonso zaki koche la biso na télévision. Yo moko yebaki que dans 1 an zoko que les nanas na retraite. Non, 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 non. C'est du mensonge. Vérité zali nini likambo retraite. Yande koju la lingeti. Boko découvrir yango. Yango na koloba yango na suka. Jules Alingeti a tellement dénoncé. A suka ki wana te nazata na ba 10 vidéos ya Jules Alingeti. Na tche déjà 2. Etikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon souffrir ya Rolanda Jules Alingeti de l'eau, hein. Et ça spécial Jules Alingeti. Totolo ba hommage Jules Alingeti. Pro Congo JT 550. Merci beaucoup pour votre contribution. Super sticker, super autocollant. Jules Alingeti a bandi kocha bango mal à l'aise. Rapport les a pour qu'il n'est pas Félix Tshisekedi. Et tant que Constant Moutamba koti, ba komi ko collaborer na Constant Moutamba. Bon, comment on appelle ba vidéo à Constant Moutamba? Constant Moutamba s'est préparé, hein, parce que Nicolas a déterminé. Atika ki komba ya nani Jules Alingeti et si un informat qui bat tout bande connaissant qui information 2 semaines avant mais na mane komi tout na lomba na oya loba boy komenga lo makambande ko set kikuni bon toti kana no salama baloba ki dans 2 semaines ne baza kolongola Jules Alingeti mais na comprendre te koki même pas 2 semaines donc 48 heures après avoir posé information lobi balongoli Jules Alingeti. Qu'est-ce qui se passe? Bon, yo sous niveau Jules Alingeti akoma ki ko déranger na kati ya pouvoir à Félix Tshisekedi. Boyoka. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une mauvaise éducation. Quand il faut quand même aux gêne. Comment les gens sont arrivés à un niveau aux Oyiba pour l'utobetela comme à Boko, le Kina Boditoire, aux Oyiba, tu tues les gens en volant, puis tu nous conditionnes Tobetela comme à Boko. C'est de l'immoralité. C'est une mauvaise éducation. Tu dois te gêner. Quand tu voles les biens et l'argent public, tu dois te gêner. Ça fait preuve d'une mauvaise éducation. Alors ça c'est un. Il faut te le bas. Bango tambo salaba acte wana. Il y a vu combien de gens souffrent de leurs actes. Combien de gens meurent dans les hôpitaux. Combien de gens ne savent pas à l'intérieur se déplacer. Ba route ezate, ba école ezate. Et bango ba iba bambongo wana balinto lobila bango ba langage civilisé comme bango bazana ba légoré verbal et belé à endormir batou ba cadre macroéconomique ba bonne gouvernance ba leadership biso to amengona te biso c'est le direct tokende pas 4 chemins on te dit la vérité donc c'est un langage direct et puis c'est un langage approprié aux prédateurs. Il y a un langage approprié parce que bango tant basala basala ki yanke ah ba ibibi no mbongo puis aye puis ba bo mema na chi voilà baba ibambongo nanani ba ibambongo kasi yo to lobito préserver ba ni na bango voilà baba ibambongo plus de 200 millions de dollars ba ibambongo na voilà retenir en Ngolo Kinshasa Tanganyika ba ibambongo combien nana ba chiffre te ba million kaka ba ibambongo Olo mami ba ibambongo tokene na justice balanda biso Okatanga la même chose il y a eu des problèmes mais bah Équateur ba ibambongo kutu wana kutu mbongo akotonga gouvernorat ya Mbandaka ba ibango na Kinshasa basombi bandako na GB Kinshasa na répondant yo mamba Kinshasa tant que contrôler Kinshasa gestion ya Kinshasa ezalaki 3 mois tant au gouverneur aye to contrôler qui mingi gestion ya oyo elekaki
Si on est toujours reprendre le contrôle, il y a les gars ils ont des rapports, ils ont pardon? Donc gouvernement qui m'bouta. Rapport ils ont Nasengo retenir boy. Hello Moko. Toutes les provinces de la République sont mal, ça peut vous choquer, sont mal gérées. Il y a province mon côté, au biso te contrôler sérieusement, te monique, batu bazo respecter ba règle la finance publique, bazo respecter mission à l'État. Toutes les provinces ont été mal gérées. Caractéristique nango, ezali quand les gens arrivent, vraiment c'est pour se servir. Mais oui, tu gardes un dossier mon côté. Ce qui va faire détournement ezali et kendaka justice. Toutes les provinces ont été mal gérées. Yango kutozo senga à la prochaine conférence de gouverneurs. Biso tokoya to solana ba gouverneur. Batu ceux qui ont commis DG ezali te ke komi mbongo na yo. Ceux qui ont commis DG ezali mbongo ya l'État ya batu nyonso bazali kosala. Ceux qui ont commis ministre ezali po na domaine na yo ya ministre o avancer mboka ata pa moko otika la biso eloko ya malamu. Ezali te ke ceux qui ont commis ministre au sepeli olobi ke nga o tour na ngai. Ceux qui ont kanisi eza tour na yo ezali tour na yo pour la prison. Ah, et vous allez tour na yo pour la prison. Voilà. Soki toyoki ba video nyonso boyoki aza kobomba bakombo. Oh non, bolobaki to préserver bakombo na bango. Ba ibi ba détourner 200 millions chers amis. 200 millions. Mboko na biso tobeta akadi sola ba millions. Donc mon nyonso eza koya ya ba partenaire. Mon nyonso eza koya o efo ekota na caisse ya l'État. Ezo suka na maboko ya bato baza ko gérer biso. Ezo suka na maboko ya ba Jules Alingeti, eza ko suka na maboko ya ba Nicolas Kazadi, eza ko suka na maboko ya Félix Tshisekedi, eza ko suka na maboko ya ba ministre, ba administrateur public, eza ko suka na maboko ya Denise Nyakeru, ya Maman Marthe, ya Anthony. Ceux qui ont dénoncé les Congolais ignorants, baye na ngambo na bango bandi koloba mais bongo sikoyo makambo wana za koloba bongo sikoyo e botala bino moko lelo Monsieur Jules Alingeti a vu humiliation parce qu'elle y a kina bango soka li a kina bango te bande konanga kenda kapoto alinga ki a se retirer azu mwasi na ina bana retirer bango na Congo atindi bango libanda mboka et nanga bona ya ke abandi ko dénoncer bango mais lokola na ngambo ya Jules Alingeti yeba yibi ebele abombi na kati ya mboka akokaki komeka kotanga bakombo na bango te parce que problème ya makasi ya Jules Alingeti ezalaki guerre na ye na Nicolas Kazadi azotelemela Nicolas par rapport ya ba ordre au Félix aza kopesa ye sans que ye na ngambo na ye yeba que Nicolas c'est le protégé de Félix Tshisekedi. Bonjour, on montant baza ko dénoncer. Et tant on va dénoncer yango, baza ko bossa na keza bitumba ya papa na mama elongwe na chambre ye liboso bana na salon. Et baza ko citer ba montant, baza ko citer ba kombo, baza ko tanga ba montant, ba chiffres. Il dénonce avec des chiffres. Sans pour autant compter la situation et le peuple congolais. Pendant que je vous parle là, Félix Tshisekedi a promis qu'il va ndékonanga la Kasai. Alobi na bango alobi, cette fois-ci, ce qui n'a yé awa, na koye déjà kalambambu jesili. Ce qui kalambambu jesili te, ce qui n'a yé abo bambanga mabanga. Bana betu bamu Kasai. Ce qui Félix a yé kuna. Bobeta ye mabanga ye boko mtalobaki asala kibino promesse kosila esilite bandi pete malgré départ na ye malgré promesse na ye malgré ba ordre na ye ya lokuta kalamba mbushi tina mobo tozali kolobetika li kosala mate chers amis na moment tozali koloba ne sengeli na peuple congolais atelema
Manekolanga, bazelaka mboke bonga na télévision te. On revend le bandi kotalanga. On bandi kotalanga. Banda lelo ti lobby. Surtout bandi kolobi se bazan na Kinshasa. Et là, comment tu peux changer? Parce que on a la yaka nango esaka ba information. Lobby na yela kibino. Nanga azalaki ko avancer, azalaki ko avancer. Na moment tozo koloba. Bazo ki lisu na doa. Lobby lisusu komona makambo eza ko avancer après lobby non ba signer lisusu document moko wana eleki na RTNC donc mboke bongaka na télévision te. La télévision c'est juste pour vous informer, vous conscientiser, vous réveiller et vous éveiller. Ndeko Jules Alingete tango azalaki ko dénoncer yena ngambo na ya bana ko luka kosala image na ye pe ko détruire image ya bato nyonso baza pembeni ya Félix Tshisekedi ma yebi ba relation na bango esika ba utaki te, c'est ça le problème. Maneko nazata na ba 11 à 12 vidéos ya Jules Alingete soki na bandi ko tshela bino ngo to revanda wa ti lobby. Wana na cheni bino vidéo aza kotalisa lobby batu wana nyoso bakosuka na prison. Bon pesa nga 5 personnes on bake na prison. Après ba enquête ya Jules Alingete. Après ba mise en scène on nyonso Jules Alingete azaki kosala. Banani bake prison. Quels sont les voleurs arrêtés par Félix Tshisekedi? Qui sont arrêtés par Félix Tshisekedi? Quels sont les voleurs arrêtés par Félix Tshisekedi? Baza banani. Bona bakombo na bango. Citez-moi les noms de personnes arrêtées par Félix Tshisekedi pour la yibi na pouvoir na ye. Et puis bah consommer condamnation na bango. Oh bah purger condamnation na bango tina suka. Botangelanga 5 noms. Les dialogistes, j'ai besoin de vous. Parce que bino batu boya kambangu, kobanda kosala kanani, nani tout ça et tout. Boya. Boya kotangelanga ba kombo. Ndekwale sanga belelanga ba dialogiste baya kotangelanga ba kombo. Ya bato bango na ngambo la bango baza komona pena ke ba bunzi Félix Tshisekedi ba dénoncer bango, ba kangi bango, ba ke ba sambi, ba zongi simbongo wa leta. Ozomona bato mitema so bandoki. Ata ba suye ba cheli bonsoir justice. Procès commandant français qui est zongi français qui est zongi lobby va déclarer innocent mbongo etika etikali koyeba te mbongo la biso ya leta za kolimwa na kati ya kesa leta moto akoyiba ngo ayebani te moto ya zongo ayebani te. Parlons seulement dans Ndeko Jules Alingete. Est-ce que ce qu'il faisait à la télé là, si ce n'était pas des shows selon vous ezakini qu'est-ce qu'il a prévu dans le système naye? Il y a IGF pour la prévenir. Au lieu de la kabatuba détourner, après il commettre la mission du solo. Moyebi il était une fois. Écoute el salamake kendaki. Ah ben non. Bango ngambo na bango. Ba s'organiser qui dolingi pour stopper l'hémorragie wana ya ba miyibi. Basala kini. Jules Alingete, dénonciation plus dénonciation égale à dénonciation, moins dénonciation égale toujours à dénonciation. Toke na vidéo mususu. Ah na vidéo ya zaki wapi. Na plateau ya voilà, il y a Télé 50. Aloba kinini boyo. Par les Congolais qui ont presque avalé votre prédication. Des messieurs qui traquent les voleurs. Vous savez qu'il y aura le gouvernement d'union nationale bientôt? Oui, je sais. Imaginons, je dis imaginons. Moi j'ai réfléchi les yeux ouverts. Ouais. Jules Alingete, Premier ministre. Et Jules Alingete qui doit contrôler les membres du gouvernement de l'union nationale, dont les opposants, qui ne peuvent pas être chassés du gouvernement parce qu'ils ont volé quelque chose. Faites votre choix. Vous devez savoir tout d'abord que
être appelé à exercer une fonction politique, c'est une décision du chef de l'État. Qui nous suit? Oui. Moi, je suis un haut fonctionnaire à la disposition de la République et à la disposition du chef de l'État. Mais si vous demandez mon point de vue, ok, en tant que Jules Alinguete, être membre du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Ok, faire partie du gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Je suis très à l'aise en faisant mon travail d'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances. Je suis très à l'aise et mon plus grand souhait, ok, en tant qu'un fonctionnaire, c'est de terminer ma carrière dans les contrôles, d'apporter ce que je peux apporter. Comme aujourd'hui, je peux m'estimer avec toute modestie de dire que je suis parmi les acteurs qui ont activé les contrôles a priori, qui ont mis en place la patrouille financière, qui ont apporté beaucoup d'innovations dans les déroulés des contrôles des finances publiques. Donc, ma plus grande satisfaction, c'est de terminer ma carrière de haut fonctionnaire. Voilà. Et c'est là où maintenant, Abandaki déjà pour ça la propagande. Pour comment ministre ya finance, premier ministre, Abandaki koluka nanga bonaye. Nekolanga, mutumso akopana na panga ya lobby, ce qui va tourner Jules Alinguete sali nini, ba exploit na yezani. Ba kolobono abandaki kokanga miyibi. Nekolanga retenir. Jules Alinguete à retenir, hein. Jules Alinguete atikala kokanga miyibi te. Azalaki wana lokola surveillant. Il y a ma part, il y a Félix et Tshisekedi. Na bato nyonso bazalaki ko collaborer na Félix et Tshisekedi. Na ba ministère, na ba province, lokola ba gouverneur, na kati ya ba entreprise publique. Abanaki ko kende wana pour qu'à surveiller ma part, il y a Félix et Tshisekedi. Soki moto alekeli na kati ya Jacob ndeko Jules Alinguete akeya alandeli mutu wana pour que akangaye asambwisa ye azongisa mbongo ya chef de l'État, pourcentage ya chef de l'État. Mais Jules Alinguete azala wana jamais pour na kokanga miyibi. Détrompez-vous, bolo ngolango déjà na bituna bino. Awe no kwekomiye polo le quoi Félix et Tshisekedi. Poa toko kanga miyibi, toko salaboye, toko la kisabango, miyibi o eza place na binote. Si akeli na retraite, akangi ata moyibi moko te. Na koloba moko te. Moyibi moko, mi balete moko. Ndenge Félix alobaka, soki lisasi moko ebeti. Mi balete moko, Congolais moko akufi. Siko Jules Alinguete akangi moyibi ata moko te. Et ça, na dossier, mon côté, Jules Alinguete à l'année, là, il kangi moyibi ata moko mi balete. Awa Jules Alinguete à lobby. Ne si ke membi biso siko yon a likambo ya contrat. Ya sino Congolais. Awa pato ya ino pesi niyo so baza ko dénoncer kaka moyibi. Ba obenga ye Jules Alinguete moyibi. Jules Alinguete le voleur. Baza kobenga ye bongo pona nini pona lobby e pa chaki presse na ye oh ya chaki presse la ki guerre ya ba presse hein boyebi non Israël Mutombo aza kolia mbongo wa Jules Alinguete, Peter Chani aza kolia mbongo wa Jules Alinguete, Paulette Kimuntu aza kolia mbongo wa Jules Alinguete, Patrick Lokala wana bato na ko bambi ba cerveau moteur. Il y a défense, baza rappelé na première na première place. Bosembe aza kolia mbongo wa Jules Alinguete. Soki motali même bisika oyo Bosembe na Israël Mutombo babunda ezalaki na problème ya tango Nicolas Kazadi a sombi Bosembe et tango ya kei na transfert et pas ya Nicolas Kazadi Israël atikali et pas Jules Alinguete bitumbe bandi entre bango mibale nde bomona ki en public bakomi komitinda na ba message bakomi komisale la banani tout ça et tout. Mais la télévision, ce qui va y est, parce qu'on peut se dire une image, il y a bâton. Voilà, c'est journaliste d'investigation. Moi, je suis journaliste professionnel. Moi, je suis journaliste professionnel. Bino, penanga, pour la bino, vandeko, pour la biso, na retenir bino rigueur, te. Ce qui va y bango, bolobi, bango penza, basa, ba journaliste, otolandaka, kabundela kamboka, moibi.
C'est des journalistes qui vont accompagner Minibi. Et na ngambo de Christian Lusakweno. Hier, azalaki ko accompagner Nicolas Kazadi. Et awa na moment tozali koloba, Nicolas Kazadi a gagné na kati ya dossier ou lampadaire parce que bozonga sima Christian Lusakweno akangisa Patrick Lokala. Pona Patrick Lokala a dénoncé. Donc, comment on soto moko na ya ba politicien, na ekoti ba journaliste, na ekoti poto, chers amis. Christian Lusakweno akangisa Patrick Lokala. Pour Patrick Lokala atia ye na télévision qui azali ko lia mbongo ya Nicolas Kazadi. Et azalaki tellement gêné. Public congolais nyonso, public nyonso ye balelo, public ya top Congo bobimbe ye balelo ke ye na ngambo na ye alia kambongo ya ba ministre pona ke ne ko passer d'information na chaîne na ye, il était gêné na moment wana ke ko kangisa Patrick Lokala. Et Patrick Lokala kenda au-delà ya wana kenda kotalisa ke ye azali Rwandais de mer, quelque chose comme ça. Et qu'il y a ça un problème. Donc, pour les gens qui poto, Israël Mutombo contre Christian Lusakweno contre Patrick Lokala, Israël Mutombo contre Bosembe, Israël Mutombo contre, donc, Bitumbe Zarakiwan. Et bah, pour recruter 2 journalistes de Libanda Mboka. Nakombo ya Eric Wemba. Eric Wemba. Na John Lungila na diaspora, Eric Wema na diaspora. Ba recruter les sous wana donc liste des amoulai. Et bande kolanga ba journaliste, il est temps d'aller à la maison. Toujours c'est la bino où est-ce qu'on va défendre. Moto na bino Jules Lingete akpei. Soda kpei ne tumana bunduki nae. Défense na bino ekozala wapi ekozala nini parce que awa nazalaki kozwa mbongo ya IGF pour que ale sabino asombela bino ba chaîne ya télévision pour que boya kobimisa ke bino bokoma ba patron loko ba Peter Chani lelo te akwei na munduki na e lelo te Alingete akwei na munduki na e tozo zela bino. Il est temps d'aller, il est temps. Depuis le bina butu, na sekisabilo, na mwana ki balongoli Jules Lingete, nga moko na line na oseka. Botu na ngasko na oseka nini? Oh. Na ukika nzembo wana oya, longola banje. Eye, oh. Ezo ngela ngaka. Longola banje. Et même si on a l'inspiration, oh, maintenant, je vais vous dire longola bange, biso to kanza konzela za inspiration moro et ya kikara pour que et c'est qui sabiso. Mais en vrai, et comme il peut coïncider dans la réalité, oh ya mboka na biso ndenge kambamaka. Donc Nicolas Kazadi, si azo sa l'émission na ye wana azo yemba, ngala ko yebisa Fachi longola Lingete. Na sengi na Fachi longola Lingete. Soda kwa ina champ de bataille, hein? Na munduki na ela maboko. Alingete. Nicolas Kazadi qui est pointé qui est du doigt lobaki na kosu kisaye na kola kisaye ke ngala camarade Félix Tshisekedi bande kona bisaka bino na vanda na ndeko ba camarade Félix Tshisekedi obi ngo ba betala ni soloni to uti na Félix musika biso to soutenir Félix na ba mongo la biso ya pasi donc pour la parole en fait ezaki muto ko tele maniposo na bango te pour que bisa bango bino bo ko za suna Félix Tshisekedi. Ce que meki kaka ko combattre pendant que ya zana Félix Tshisekedi akoyembela yo Fachi longola Lingete etikali Constant Mutamba awa sko akoti na prière à Constant Fachi longola Constant inconstant na sengi na Fachi longola Constant kala mingi te boyoka lobi awa tango gouvernement bango ya polele ko salama awa
bakokende kolongola Constant Mutamba. Il est tellement dans des shows, balembi, balobi ba buzz ezalaka mais o aye eleki. Asa la buzz na président de la République, asa la buzz na premier ministre, asa la buzz ye ba buzz eleki. Il faut to longola. Donc basengi na Fatia longola Lingeti, Fatia longoli ya Lingeti. Alongoli ya Lingeti te po age ya Lingeti eleki parce que Lingeti allié trop pembel na ba. Non, mon qui n'a fait ya dénonciation ya Nicolas Kazadi. Ah, on a vidéo ya qui ko dénoncer. Bolanda. Régime n'angeza ba miyibite. Loko ya bango. Tolingi jouissance ming. Ceux qui mbongo zali toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet yé toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbongo yé fonctionnement toka boli, tomi petit ba salaire, ba prime, toko réfléchir après. Moi, c'est moi, désolé qu'il a pas. Moi, c'est moi, désolé qu'il a pas. Pour lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Comment veux-tu expliquer que le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Ah, ouais. Moi, c'est moi, désolé qu'il a pas. Moi, c'est moi, désolé qu'il a pas. Non, on n'a pas volé. Moi, dans ce pays, au IBI, IGF, on a sali, Ezali, dirigé le Lopandeko, Jules Alingete. Pourquoi on a sali? IGF avec la mission politique pour mon inspecteur IGF Alingete. Bah promettait qu'il se salimé type pendant ce quoi il y aura place naïe. Hier comme ministre oui d'abord on est qu'à qui n'a prémature quand on a journaliste naïe on a Monique s'inviter à comme quand ça que Azota ministre de finance avec bah encourager. Voilà. Ah on est coché la Lingeti. Ah ma ko dénoncer que y a ngambo na linga ki azwa ministère ya finance alinga ki azwa akoma gouverneur ya banque centrale alinga ki sa weza likambo ya mbwa swimbwa na video on esikanga na za kuvanda. Monsieur Nicolas Kazadi alobi na kati ya émission oyo ke bazui 30 millions bakaboli 30 millions ya kolobela ke bakaboli eza 30 millions oyo bazui na ko benga yango na yite sona benga yango prime mande ko biso tozo rêver hein tango yo zo rêver ko kumisaka Félix Tshisekedi omoni kuna bakabeli Sandra 450 000 motema ndo ko beta duku olobi non ne la moni nani oyo comment il s'appelle la fille à Belgique Denise akomi ko finga pouvoir à Félix Tshisekedi mikolo nyonso moi aswimbwa na ba sens nyonso moi azo swa na ba sens nyonso na ngambo ya Denise azotala lobi Sandra ba pesi 450 000 cash ngape na kosala bango chantage il faut ba pesa ngape mbongo bango ba yiba kebele ngape fonalia baza ko kende na yango ndenge wana. En Ghana, la distraction. Ces gens bouffent de l'argent. Ils insultent Kabila. Ce qui n'a pas propos, il y a Neko Félix et Tshisekedi. Et ça va toujours batouana mazaki bibi. Bisa tozo sala befort. Bisa tozo bunda. Bisa kutu tosali moi ba avancer. Ba avancer on va y motoyer bien. Batouana mazaki koiba. Bazotika population la pauvreté. Batu wana bazaki ko lelo biso na bino boyoka likambo. Tant musu se boyoka yango. Mais ali maman na likambo oye précédé retraite yandeko Jules Alingete. Chers amis, contrat ya sinon congolais oyo Kabila atika.
eza kopanza gouvernement ya Félix Tshisekedi. Kabila oyo bango batretaka des méchants. Kabila oyo bango balobaka ki azali ndoki. Kabila oyo bango balobaka ki azali rwandais. A laissé un grand contrat chinois oyo tobengaka sino-congolais. Sino-congolais wana bakendaki ko revisiter contrat. Basali revisitation ya contrat. Tango bake ko reviser contrat, na ngambo la bango esengelaki bakende ko valider en fait de firme chinoise oyo esengelaki na ngambo la bango baya ko s'installer to pe ko continuer contrat wana na kati ya République démocratique du Congo. Et à l'intérieur ya kati wana pona ko valider contrat wana oyo bakendaki na ko visiter bango na ngambo la bango basengaki na ba chinois ke tokotia commission wana oyo kokende pona ko valider oyo tobengi contrat ya sino-congolais. Contrat wa bato wana bakovanda ezali na ba ministre, commission wana ezalaki na ba ministre, moto azalaki ko piloter yango ezalaki ndeko Jules Alingeti. Pilotage nango esalamaki na ndeko Jules Alingeti. Et contrat wana baza kotalisa biso ba ministre bazalaki wana, ba administrateur public bazalaki, ba membre ya gouvernement belé, pardon, ba membre belé, ba kombo ya bato belé ya présidence, des collaborateurs de Félix Tshisekedi ya présidence bazalaki wana, ba députés nationaux bazalaki wana, ainsi de suite. Et na kati wana ba imposaki, ça je dois le dire comme ça. Excusez-moi, mais bon, on na koloba yango. Ils sont allés imposer na ba chinois contrat bazaki nzambe mboka na biso mboko yo je vous jure. Boko mona Jules Alingeti asali publicité wana asali o mutu moko alinga ya ko investir na Congo. Mais baza ko imposer mbongo moko boye avant de valider société na kati ya République démocratique du Congo. C'est de pratique à ne pas encourager boye na boye tout ça et tout. Et ça bato balingi mboka te. Autant la publicité Jules Alingeti asala. Asala la publicité ba investisseur baye et ça ba congolais moko baza ko bloquer bango et hier ça côté les la pratique wana. Mais là il était en train de piloter une commission oyo bananga mona bango ba 30 millions. Mande kono ba 30 000 te. 30 millions. 30 millions. Basenga 30 millions na sino-congolais. 30 millions bake kosenga na ba chinois. Pour que bango nanga bola bango bakende ko kabola yango na ba membre a commission wana. Lokola ye moto Jules Alingeti azalaki ko piloter yango, atia kombo ya Nicolas Kazadite et quelques ministres et quelques proches ya Félix Tshisekedi. Bake ba vandeli ezeke et pas ya Félix Tshisekedi. Bomoni bango bakaboli 30 millions wana. Oye ukake papa chinois. D'ailleurs même, boye na boye tout ça. 30 millions wana. Et ça gouvernement congolais qui a autorisé yango. Gouvernement congolais a autorisé 30 millions wana ba futa bango yango et puis ba kapolé quand na caisse à l'état te. Et si bomona ne boyoki ye Nicolas Kazadi loba mbongo ye ya projet tozui to kaboli moto azui aye o etika to kotala sima. C'est de ça qu'il parlait. Parmi makambo azaki kolobela wana 30 millions ya sino-congolais ezali. Kabila que vous insultez chaque jour. Kabila n'est plus au pouvoir. Soit disons qu'il n'était pas congolais, mais il vous avait laissé un contrat. Oh, il a ko vimbisa ba poche na bino. Oh, il a ko pesa bino ba mapangu matin midi soir. Est-ce que vous pouvez payer minimum il y a respect? Minimum il y a respect. Na moto wana oyo jeunesse na mobimba apesa ki ngo pona komeka kozwa ta 2 3 4 contrats.
Depuis que vous êtes au pouvoir, dans les 7 ans, vous parlez les biso sur un contrat. Oh, bino, bon, memi, ok, no, biso qui Félix et tu sais qu'il y a zate. Toroi kolobe la yango. Comprends-ni. 30 secondes pour les généralistes. Attention, ça va. Boya kwe bisa biso. Donc, awa, Jules Alinguet Moïbi. Félix et tu sais qu'il dit, maman a miibi. Natangela kibino na ibisi bino na kati ya miibi, nyonso wazena kati ya République démocratique du Congo. Tango tolobaka Ali Baba et les 40 voleurs, Félix et tu sais qu'il c'est Ali Baba, maman Martha Zana Kati a les 40 voleurs, Denis Enyake dans les 40 voleurs, Jules Alinguet dans les 40 voleurs, Nicolas Kassadi dans les 40 voleurs, ainsi de suite. Même Anthony, on cite même le nom d'Anthony, tu sais qu'il. Boye bisanga ba généraliste bo tangelanga contrat moko Félix et tu sais qu'il y a pesi ba congolais. Oyo nanga munaye ekope sa biso misolo soki lobi Félix et tu sais qu'il y a kei bango nyonso ba se concentrer kaka na oyo Félix na oyo Kabila atika bota la bateau balobaka na biso ke base ba congolais et puis mutu moko akoya koyebisa nga vous soutenez nanga pourquoi toi bibi toi tu soutiens nanga. Pourquoi tu commentes comme ça sur Félix et tu sais que vous êtes n'avale le mot. J'avale le mot. C'est mieux que j'avale le mot. C'est mieux pour moi. Parce que le mot que j'allais sortir, 2, 3 personnes, maman bibi, pour nanini olobi bongo, c'est mieux. N'est na valé moana. C'est mieux. Ndeko Delis Sanga, asa parmi bato a telema loba. Ndeko Martin Fayoulou a lobé la moïbi na bango balobi. Non, Martin Fayoulou ne peut pas dénoncer. Il ne maîtrise rien de la gestion publique. Martin Fayoulou, ils ont dit tellement de choses. Posez la question à ces gens. Martin Fayoulou que vous avez insulté hier, qui a qui qu'on maîtrisait de l'autre côté. Après ça, cabine schéma est sorti à crise. Félix, tu sais qu'il est aveuglé par les millions de Congo, de dollars, les millions de Congolais, de dollars qu'il volait aux Congolais. Nanga monnaie avant qu'on la crise ou il faisait semblant de ne pas voir cette crise. Le lot au Sukiwapi. Beaucoup mieux on a, ça le gouvernement national. Tolingi to sala gouvernement et union interne congolais. Tolingi to sala na bo salité. Et puis boko sala yango wapi. Bon vandi wana ya ko manipuler ka peuple congolais. Oh non, batu wana bazaba rwandais, ils collaborent avec les rwandais. Maintenant boye bisanga le 30 millions pour que natanga kaka yango. 200 millions. Oh ndeko Jules Alinguet a dénoncé wana. Ezaki ba rwandais batu ba ki kozwango. Boye bisanga 200 millions que Jules Alinguet dénonçait là. C'était les Rwandais qui sont venus chercher cet argent au Congo. 30 millions. Oh, Nicolas Kazadiaouti ko dénoncé. Ezalaki nanga muto yaki kozwango. Ils sont tous voleurs. Arrêtez de venir nous manipuler. Nanga tue le Congolais. Il y a quelle différence entre les gens qui tuent? Nanga to baza ko tuer caisse publique. Boye bisanga. Différence ezalini. Nanga to baza ko tuer caisse publique. Nanga to baza ko tuer obino baza ko dénoncer. L'argent que vous volez, caisse publique obino baza ko boma. Mbongo ezali na kati wana. Elinga qui est réformé armée. Elinga qui est restructuré armée congolaise. Nambongo oye kopesa wana. Elinga qui zongi sa congolais na congolais. Oye abundela kamboka na sens ya solo. Elinga qui etia congolais na congolais bisika isengeli. Pona ko bundela mboka na ye. Na salaire moko oye koki pona ye. Mais bino bozwa mbongo nyonso ya mboka boza kosakapare na yango ekoma ya bino na basi na bino na basi ya bana na bino
Mais le peuple congolais aza ko kufa pona Congo. Yango to mona lobaka bande kolanga ba congolais. Vous ne pouvez pas rester à dire que maman Bibi, vous ne pouvez pas parler comme ça de l'armée. Bande kona lobaka mona motema na ngai te. Na lobaka mona motema eza ailleurs. Tant que total isaka bande kona biso ba soldats, ils ne peuvent pas mourir pour des inconscients au sommet à l'État. Bango na ngambo na bango sengeli bazwa conscience ya kotelema. Parce que bakoki kobunda pona ba inconscient te. Bondimela biso te. Lelo botala quand même makambo bato baza koya kobimisa ya minene na ba télévision. Et ils sont très heureux. Très heureux baza na bango très heureux. Très content même. Ya quoi koloba. Ya ibaki. Te ngana ibaki te yepa ibaki. Oh ya ibaki te yepa ibaki. Quand vous venez vous dénoncer là. Bon kasonike. Patata ni kolobo ibiyibi. Jila alinge taza kolobela miyibi yebo pe moyibi. Dans des copes. Bango nyonso batata mikolo na ba cop, na ba cop, na ba cop. J'ai fait retrouver vidéo ndeko Délice Sanga. Oh Félix azaka kolobela likambo ba rétro commission. Défaillances morales et politiques deviennent des normes. Et on considère que c'est devenu normal. Comme j'avais suivi un responsable dire, les rétro-commissions sont normales. Au Congo, des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Pas normal, c'est la corruption. Jouissance ming, ceux qui m'ont dit toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet est toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement toka boli, to mi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Les politiques ne veulent pas de la justice dans ce pays. Parce que tant que les politiques diront, moi je veux une justice à la carte, si ce sont mes amis, ils ne comparaissent pas. Si on cite un des miens dans l'affaire des forages, ou dans l'affaire de lampadaire, ou dans l'affaire de 100 jours, ou dans l'affaire des rames, et moi, je dis non, c'est un père de famille, il est bon, il faut le laisser et tout ça, la justice ne fonctionnera pas. Attention, voilà. On a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur, il a... Non, pas normal, c'est de la corruption. Les recommandations qui aient des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Bon, projet, réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, salaire, prime, réfléchir après. Nous disons nous sommes autorité budgétaire, mais le gouvernement s'en fout. Donc la situation n'est pas exceptionnelle, c'est l'habitude. Bon, projet, réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, salaire, prime, réfléchir après. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Bon, projet, réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, salaire, prime, réfléchir après. Ah ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Bon, projet, réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, salaire, prime, réfléchir après. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Voilà. Voilà tant que Délice Sanga qui qu'on dénoncer. L'olenge monsieur Mosso azala qui autorisé liberté. Il y a des délinquants financiers. Babenga Nekola Biso. Délinquants. Impolis. Selon de Komboso, et c'est grâce qu'il ne connaît pas Délice Sanga, à que ne koyambaye, kangaye na maboko aye bisaya lobite na ko protéger bango. Loko la Délice Sanga, a tellement qui pour qu'elle dénonce ministre de Finance oyo ya Nicolas Moïbi. Mbongo a projet ye to kaboli to ko réfléchir après. Yango de kombo na ye lelo. Mbongo a projet ye to kaboli to ko réfléchir après.
Mon projet est au Kaboli, to réfléchir après. Mon keso kambama bongo. Et il y a qui koya kolobazo quand on dirait qu'on s'appelle ça ba congolais. Ba congolais ba obetele maboko, ba ko sokolaye, ba ko sanctifier. Et les noms d'anga bonaya azali ko comprendre que ake komi koti sanakati ya libulu autant monso zaki kozela te. Bazindi na kati ya libulu et azindi ye bokote s'il vous plaît. Bazindi na Félix Tshisekedi. Pour exemple mokonzi na bango. Ba ko kotika ete. Et les noms Jules Alingeti ya se retrouva ake kovana na ndaku. Basali coup dur. Nicolas Zaro continue. Conseil gratuit dans le Jules Alingeti. Fongola parti politique. Fongola parti politique Jules Alingeti. Je pense que l'Arabie son a faux compte. Fongola parti politique na yo. Conseil gratuit. Maintenant qu'on soit la politique. Parce que Koune est en a agité. Maintenant qu'on soit la psycho politique. Kene psycho qu'on soit la politique. Tous les sénateurs pour lancer parti politique na yo. Pour yo kapé dossier à l'ikamba parti politique et banda de l'autre. Donc ceux qui ont créé psycho na retraite pour qu'on réalise projet wana et qu'on zamala bouming. Ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a titi en retraite pour que l'homme au la président de la République pour remplacer Félix Tshisekedi et ça peut être ma possibilité. Parce que si on va dans Tomani Koloba, au monde, Basali, Nini, tout ça et tout. Parce que coïncidence est normale. Il y a émission, na retraite, il y a une Jules Alingeti. Tu vois qu'on peut une coïncidence. Il y a quelque chose qui se prépare. Et il faut être dans la boîte pour comprendre et maîtriser la situation de ce qui se passe chez le voisin. Le voisin, toza nabino na misu, misu likolo a misu. Tozo landela bino, moko na makambo bozali kosala. Et je pense que le peuple congolais na ngambo na bango, bakokoma na niveau à comprendre makambo nyonso Félix Tshisekedi asali tout au long ya pouvoir na ye. Jules Alingeti, conseil gratuit, fongola parti politique na yo. Ceux qui va élection et qu'on en 2028, postuler le col à président de la République. Face à face, na Félix Tshisekedi sera Rosalara na Kinshasa. De la part, il y a maman Bibi Kapinga, ma mission télévision. Alors, on a vu sur la politique, je pense que le moment est arrivé. Le temps est là. Ou Lola va mener nous, ma mission, tozara kolandela. Rétro commission pour Zouaki. Bon, tobengango rétro commission, tobengango commission. Oh, bino pour imposer qui n'a pas chinois, oliaka, mo dénonça kate. Mais pourtant, vous avez qui chaque jour qu'on dénonce les biso miyibi. Pour Nadine, il est 30 millions. Au tikala kowe qui s'appelle le Congolais. Baliaka nandoki. Na fourchette ya moulai. Au lieu na bandoki, au koka qui ko se préserver te. Nzoka les protéger, bazala ki na se ko lukalolenge ni ya kokwe isayo. Un soldat, ya makasi ya Félix Tshisekedi, ou ya protéger Moïbi ya Félix Tshisekedi, a outi kokwe na champ de bataille. Comme on a Jules Alingeti. Courage, Jules Alingeti. Nous, on continue. Yo, longwe, au permis. Au quoi, au permis. Au koufi, au longwe. Bon, on n'est pas le barapa congolais. Le rôle yo, kwei, pemanan. Sora, au pemate, parti politique, tozo, au zélayo. Et si, quand moko, ba congolais, ba kendara ko se défouler, likolo, ambongo, ba congolais. Yango, wana. Kota, siko, na mensonge, on y a sopé, fili, son a IGF. Mais ma en gros, la partie politique na yo, peuple congolais, ils ont côté d'état dans le lengue ni yoko memela yango. Marambo nyoso yo dénonça qui sont lobe au commis premier ministre ni yoko sala. Yango ne zali soué. Ya ma mission TV au tout pesio mokolo ale. Association de malfaiteurs, des voleurs contre la République démocratique du Congo et les Congolais. Merci Nickel, merci Louise Monka, merci. Namba po Congo nyonso bozala ki wana mokolo alelo yesu longola baange
Oh, to ngo senga nzambe alongolela biso ka Félix Tshisekedi. Bango basenga balongola Jules Alingeti parce que Jules Alingeti azali moko ya ba ange azaki ko gete bango kuna. Na Alain Sanga, merci beaucoup pour la fidélité, confiance, fidélité à poste, toujours présent. Alain Sanga, toujours présent. Na moni nanité lelo, hein, mon premier, Azaweb. Na moni été. Pro Congo, JT 550, merci beaucoup. Na moni otika qui super autocollant, merci beaucoup. Merci Naba Pro Congo Nyonso Bazala qui connecté scotché pour na kolanda biso mokolo alelo. Vérité à Jules Alingeti et déranger qui ba ndekonaye miyibi et lelo na ngambo na bango ba se retrouver bango nyonso na kati ya bateau et kolela na ye ezalaki azaki kobunda na banzoko na miyibi na bangando lelo bangando ba belie babunda na bangando te. Par contre, bakima, soro démissionnaka, mais le lieu ko garder moi mukie ya valeur, mais loko la ngambo na yo dima ki kolia na bandoki. Tina suka valeur na yo eke. À la prochaine. IGF alobaka nini? Ngana tiki na ngai. Aloba isute. IGF alobaka ni ya tsela inane. Nazangi makamba koloba. Mais motema na ngai zo saigner. IGF lobela bango vérité. Oyebi Israël biso toyebi musala o na bariske nango kosala combat contre ba miyibi ya mbongo ya leta batu oyo babotama na miyibi bakola na moyibi batanga na mbongo ya moyibi babali na mbongo ya moyibi basombi mituka na bango ya liboso na mbongo ya moyibi batongi bandako na mbongo ya moyibi basali bakop po bakoma ba responsable ba gestionnaire financier na mbongo ya moyibi. Donc moyibi ekomi neti seconde nature na bango. Moyibi eza na kati ya ADN na bango. Ko combattre bato ndenge wana ko espérer que ba changer, ba changer rapidement eza ba baza na molimo mosantu. Sinon baza ba têtu. Au moins vraiment mutazo yiba bozo recadrer ye akomi ko menacer bino. Kaba lokwa ba mi ba marché central. A yibo na sac bo découvrir yé pas ba ko menacer yo na ba expression na bango d'habitude to za habitué ko non voilà l'IGF azo ça l'acharnement o IGF azo ça ba poursuite politique o IGF azo ça populisme o IGF azo ça la folklore IGF azo ça la sensationnel so ki ba terme wana sensationnel folklorique populisme acharnement eza ba terme approprié ba miyibi. Lorsqu'on kangi bango réflexe na bango ezalaka kaka voilà basala nengwana pi ba menacer meto lembate baonde ba miyibi biso to a formé pour na ko traquer bango to tika bango te mboko eza bango te ba bine population so souffrir likola ba acte na bango to tika bango te to ko délivrer bango de gré ou de force na muyibi van na ADN na bango seconde nature to ko délivrer bango to tika bango te. La culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment. Ma mission TV, le miroir du monde.